la chaîne qui vous édifie. Makomé le bien était si l'éternel Dieu n'est bâti. Et alors la personne qui pense bâtir à sa place ne fait qu'un travail vain. Voilà pourquoi na lobakatango nyoso ete Yahweh ajali mo bateli na ngai pe na kobanga eloko moko te. Ya solo ezali na bandeko mingi bamitungisi. Prophète Mosakoli ezalaki lisusu komonana te, je crois ça fait même près de 2 mois. Nzoto eningisaki. Kasi sima na nzoto koningisa ezalaki sous double poids, double mesure. Koningisa wana ezalaki causé par des gens. Ezalaki causé par des gens. Mais ngai napesi kaka Nzambe, merci. Pe tango nazoloba ete koningisama na nzoto ezalaki causé par des gens, je sais de quoi dont je parle. Parce que na kati ya farde na nga nazali na ngwa soki nalobi natalisa yo mokanda moko ya ba examen moko na niveau ya mama yemo nakanisi na yo na révérend Rick, vous aurez les larmes aux yeux. Pe bato oyo bazalaki sima eloko wana, ce sont des serviteurs dits de Dieu basali na Nzambe. Mais napesi kaka nkolo merci. Nakokota na mozindo na likambo wana te, mais nakoloba kaka eloko moko. Bible lobi, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Bible énumérée, qui n'ont quelque part ma commis le biété, même s'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera aucun mal. Que les réfléchis comprennent. Napesi kaka Nzambe merci pour nazali koloba ete nauti musika. Malgré que naza na état ya convalescence, mais nkola lobi na ngai telema kende komisa message na ngai. Yango tango nkola lobaka, ye moko alikaka na ko préparer les atouts nécessaires pour na ko telemisa bao ya yeba kende bakokisa mosala na ye. Kasi tout à l'heure je disais un témoignage. Témoignage wana na kolobango na mukuse dans la vie qu'on néglige mutu moko te. Na bomoi oyo toza komené sur la terre des hommes qu'on néglige mutu moko te. Parce que nous avons eu des témoignages ya koyoka ba témoignage lo lenge nini Nzambe Kristo Yesu aleka na ko visiter même batu sous une forme humaine. Mususu koyoka ete Christ était venu me visiter sous la forme d'un homme, sous la forme, je ne sais pas, d'un policier, sous la forme d'une femme, sous la forme d'un enfant. Nzamba zana lolenge mingi ya ko visiter batu papa. Ngai nazalaki nano interné na comment on dit orthopédie. Il y a Super Lemba pendant près de 2 semaines. Il est arrivé un jour parce que mon Congo yangayo, vous voyez les os du bassin, na colonne vertébrale, na ses places jonction anezali, na yoka ki on dirait dans comment ki ko on dirait zo kabwana. Pouvez-vous vous imaginer qu'à mon âge, na koma ki na niveau moko oyo, que Dieu bénisse beaucoup mon papa, nazo bonde la Nzambe mingi pona ye qui soit toujours en vie malgré sa vieillesse. Nzambe papa mbola nano bino mingi parce que vous m'avez beaucoup assisté pendant ce temps de maladie. Nzambe papa mbola bande ko nyonso baza koyoka lisusu mongongo na ngalelo, ba mama pe ba papa, ils m'ont beaucoup soutenu d'une manière ou d'une autre dans leurs prières également. Pour être nazwa quand même moi makasa à côté les makoya liboso na bana na Nzambe mokolo na lelo. En tout cas Nzambe apambola. Mais vous imaginez papa que papa oya botingana âge nanga oba sukola ngai. Bon, allez-y comprendre, je ne suis pas inapte, moi je suis un sportif, mais allez-y comprendre ce que niveau ya passe ya malade yani koma kina niveau nini. Et koma kina niveau nini. Oh même tango ngai nazo lala na mbetu papa pona tele il faut 3 personnes. Ba simba ngai pe moyen na bouger même thorax o ezalité. Tout le mouvement que je pouvais effectuer pas sur les osongakuna. D'un côté, Mikou, ça ne va pas. De l'autre côté, vertige, comme si aux alliés na mokili ote. Quelle souffrance! Quelle souffrance! Mais témoignage n'engage se situer, wapi papa. Dans la vie qu'on négligeait mon côté, moi, Christ est venu encore me visiter. Il est venu me visiter sous la forme d'un pousse-pousseur révérend. Na hôpital. Papa, Nzamba koki ko pambola yo, ko visiter yo. Kaka pona bolamu eloko moko ya muke oyo kako sali yango Bible lobi aussi longtemps que vous le pouvez ko lembate ko sala bolamu faites toujours le bien parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Soki monganga oya pesa kinga repo médical moninga inenge na zolo batango ko benga ngaka na sali boma mais liboma na ngeza likati na nkolo po lobi mo sakolite le makende loba yango na yena telemi pe na ikoloba papa na lali na mbeto na hôpital physiquement. En tout cas, naokaki posa ya komela eloko moko ya mwa sukali. Je me suis dit, en tout cas, na se forcer. Wana nazalaki déjà sous traitement. Na kende ko somba jus. Na bimi na ke na sombi jus. Wana nazo tambola vraiment comme un handicap.
na se forcer na sombiji kozonga na zozonga na komi na porte pona kota na kati ya chambre. HP Media, la chaîne qui vous édifie. Ngai nazali mouche ya Sud Kivu, pour papa zali originaire ya Sud Kivu, maman zali Mouloba. Je ne suis pas politicien, nazali pe na parti politique mon côté, mais na sepeli na yembela nzambe na Chiluba. Na komisa nzambe, j'insiste encore pour na uti musika. Jésus. Ndi muswe kulomba nzambi bintu bindi muswe wa ye wakanda yanen walomba na pete Ndi muswe kuke anzambi nenginkale nandi wa ye ke na umpitian ne nanguzulwilen Ondi lindi muswe kukokola ku muchima wanzambi wa ye utu wambane walo bana pe bana nzambi tulomba nzambi tatua moyo mukalenge tulomba nzambi lupa nu aleluya tulomba nzambi musungidi wa byonso tulomba nzambi lupa nu kolo apambola biso boko bondela moi précision moko muke ndenge papa prophète Jonathan Lobaki nazali moto ya Grand Bandundu mais particulièrement nazali ya Mai Ndombe nazali Mosakata donc nous sommes tous des Congolais et yango ezali esengo monene mabongisi ya Nzambe ndenge abongisa kibongo toko bondela epai na Nzambe nkolo to pesio merci po yo obongisaka makambo nyonso selon plan na yo yango wana o planifia ete lelo message oyo eleka lelo bisoto sangana kati na oyo esika mpona kokokisa lotomo na yo yango makomi eyebisi biso soki yo nkolo okotonga te ba oyo nyonso badi kotonga basali mosala na pamba yango wana Seigneur biso to recommander moment oyo na maboko na yo du début à la fin molimo na yo Nzambe ye akamba e bomoto na biso elimwa mpe nkolo ba oyo nyonso mpe bakolanda message oyo bazala béni pona gloire na yo na kombo na Yesu Masia tolobi amen. Nalo mesano na kokaki kosepela mingi ete na yo na ngai toluka na koyeba santé ya révérend comme ça ngai na koleka na kotalisa santé na ngai elongo na mituna oyo kotuna po ete na kati na problématique ya santé naza na témoignage moko esengeli na pesa nkola pambola yo. Vraiment ces derniers temps santé ezali ko déranger ngai muke mais ata bongo Nzambe azosunga biso tozotelema mpona kosala musala na ye pe etonga toza ko évoluer moke na ngolu ya nkolo Nzambe azozwa lokumu na kati ya musala oyo biso tondimi kosala. Voilà. Mbola yo. Makomé le bien si l'Éternel Dieu n'est bâti. Et alors la personne qui pense partir à sa place ne fait qu'un travail vain. Voilà pourquoi na lobaka tango nyonso ete Yahweh ajali mo bateli na ngai pe na kobanga eloko moko te. Ya solo ezali na bandeko mingi bamitungisi. Prophète Moussa Kole ezalaki lisusu komonana te, je crois ça fait même près de 2 mois. Nzoto eningisaki. Kasi sima na nzoto koningisa ezalaki
sous double poids, double mesure. Koningisa wana ezalaki causé par des gens. Ezalaki causé par des gens. Mais ngai napesi kaka Nzambe, merci. Pe tango nazoloba ete koningisama na nzoto ezalaki causé par des gens, je sais de quoi dont je parle. Parce que na kati ya farde na nga nazali nango awa, soki nalobi natalisa yo mokanda moko ya ba examen moko na niveau ya mama yemo, nakanisi na yo na révérend Rick, vous aurez les larmes aux yeux. Pe bato oyo bazalaki sima eloko wana, ce sont des serviteurs dits de Dieu, basali na Nzambe. Mais napesi kaka nkolo merci. Nakokota na mozindo na likambo wana te, mais nakoloba kaka eloko moko. Bible lobi, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Bible énumérée, qui n'ont quelque part m'a commis le biété, même s'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera aucun mal. Que les réfléchis comprennent. Na pesika kanzambe merci pour nazali koloba ete nauti musika. Pe malgré que nazana état à convalescence, mais nkola lobi na ngai telema kende komisa message na ngai. Yango tango nkola lobaka. Ye moko alikaka na ko préparer les atouts nécessaires pour na ko telemisa ba oya yeba kende ba ko kisa mosala na ye. Kasi tout à l'heure je disais un témoignage. Témoignage wana na kolobango na mukuse dans la vie qu'on négligeait mutumo côté. Na bomoi oyo toza komené sur la terre des hommes qu'on néglige mutumo côté. Parce que nous avons eu des témoignages ya koyoka ba témoignage lolenge nini Nzambe Kristo Yesu aleka na ko visiter même batu sous une forme humaine. Mususu koyoka était Christ était venu me visiter sous la forme d'un homme, sous la forme, je ne sais pas, d'un policier, sous la forme d'une femme, sous la forme d'un enfant. Nzamba zana lolenge mingi ako visiter batu papa. Ngai nazalaki nano interné na comment on dit orthopédie. Il y a Super Lemba pendant près de 2 semaines. Il est arrivé un jour parce que mon Congo yangayo. Vous voyez les os du bassin, la colonne vertébrale, na ces places jonction anisali, na yoka qui on dirait comment qui on dirait zo kabwana. Pouvez-vous vous imaginer qu'à mon âge, na koma ki na niveau moko oyo, que Dieu bénisse beaucoup mon papa, nazo bonde la Nzambe mingi pona ye qui soit toujours en vie malgré sa vieillesse. Nzambe pa pambola na no bino mingi parce que vous m'avez beaucoup assisté pendant ce temps de maladie. Nzambe pa pambola bande ko nyonso baza ko yoka lisusu mongongo na ngalelo, ba mama pe ba papa, ils m'ont beaucoup soutenu d'une manière ou d'une autre dans leurs prières également. Pour être nazwa quand même moi makasa côté le makoya liboso na bana Nzambe mokolo na lelo. En tout cas Nzambe a pambola. Mais vous imaginez papa que papa oya botingana âge nanga oba sukola ngai. Bon, allez-y comprendre, je ne suis pas inapte, moi je suis un sportif, mais allez-y comprendre ce que niveau ya passe ya malade ya koma kina niveau nini. Et koma kina niveau nini. Oh même tango ngai nazo lala na mbetu papa pona telema il faut 3 personnes. Ba simba ngai pe moyen na bouger même thorax o ezalité. Tout le mouvement que je pouvais effectuer pas sur les osongakuna. D'un côté, Mikoua, ça ne va pas. De l'autre côté, vertige, comme si aux alissus na mokilio. Quelle souffrance! Quelle souffrance! Mais témoignage n'engage se situer, wapi papa. Dans la vie qu'on négligeait mon côté, moi, Christ est venu encore me visiter. Il est venu me visiter sous la forme d'un pousse-pousseur révérend. Na hôpital. Papa, Nzamba koki ko pambola yo, ko visiter yo. Kaka pona bolamu eloko moko ya muke. Oh yo kako sali yango Bible lobi. Aussi longtemps que vous le pouvez, ko lembate ko sala bolamu, faites toujours le bien parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Soki monganga wa pesa kinga repo médical moninga inenge na zolo batango akobenga ngaka na sali boma mais liboma nangeza likati na nkolo. Po lobi mo sakolite le makende loba yango na yena telemi pe na ikoloba. Papa na lali na mbeto na hôpital physiquement. En tout cas, na okaki posa ya komela eloko moko ya mwasukali. Je me suis dit, en tout cas, na se forcer. Wana na zalaki déjà sous traitement. Na kende ko somba jus. Na bimi na ke na sombi jus. Wana na zom tambola vraiment comme un handicap. Na se forcer na sombi jus. Ko zonga na zonga na komi na porte pona kota na kati ya chambre. Bien sûr na hôpital. Na moni pousse-pousseur. Je vous dis physiquement pousse-pousseur moko. Azolo kota matiti azo tia na kati ya brouette na ye. Tango asilisi kolokota nga na vane kaka nazotala yi. Ayebisi papa oyo azalaki wana j'ai compris que c'était un responsable de l'hôpital. Papa na silisi pesa ngai 500 francs na musala na sali. Le papa s'est acharné contre ses pousseurs. Yo musala nyama longo sali ale bima kende. Papa esala ki ngai pasi.
Nathalie pousse-pousser yango ndenga azo transpirer azotoka. Papa, vous savez ce que je fais? Nathalie pousse-pousser wana binazana eloko akopesa te papa, mais na monyo zotoka zwata jioyo mela. Pendant que na utaki kosomba yango pona mela, j'ai pris ce jus na pesi ndeko wana amela na baluki na ngai na kote. Papa, kokota ngai na zongi na chambre na lali. Moi pongi moko muke emeki koyiba ngai. Na pongi nazoka mupepe na nzoto na eko fungola misu physiquement. Nathalie na moni que tout était normal, il y avait pas les vents dans la chambre. Je me suis dit mais oh les cambonines. Papa, na eli susu ko kangamisu. Ko kangamisu eloko nini ngai na bandi komona. Le même pousse-pousser oh nga papa parce que na retena qui fasse na ye. Na moni le même pousse-pousser cette fois-ci sous une autre forme. Alati bilamba ya pembe zongala comme de l'or. Atuninga lobi fils de l'homme. Oyebi ngai nazali nani? Na lobité na ebioté mais c'est comme si na monaki tout à l'heure ozalaki ko ramasser ba salité libanda alobi nazalaki nazali pena kozala esika oyo vandi ezali esika na yote à cause ya likambo oyo salaki telema pekende papa tika baluka papa na ngongo tozo traverser. Moi je me demande prophète Jonathan Mabenini ya sali. Parce que ngai nazo sala ka keloko nkola ibisi ngai telema sala na fingi motote na boteli eloko ya motote. Mais révérend, je me pose la question, pourquoi dans ce monde les gens n'ont plus besoin de la vérité? Mais Bible l'objectif, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous savez qu'il y a des gens qui se réunissent dans la réunion. Si cet évangéliste n'était plus en vie, si ce pasteur n'était plus en vie, même vous êtes la cible dans le monde des ténèbres. Si ces journalistes n'étaient plus en vie, et si ces prophètes-là n'étaient plus en vie, pour bazomona ete mo salon tozo kokisa tozo tia confusion na mikili na bango et le diable est allé politiser même des pasteurs. Vous imaginez? Le diable est allé politiser même les politiciens, bah politiser même les prophètes, bah politiser même les évangélistes pour chercher la tête du prophète par les empoisonnements. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Pena lobaka yango. Soki ngai esengeli na longwana sena moi, na kolongwana sena moi par la volonté de Dieu, mais pas par la volonté des hommes. Pengai aussi longtemps que oyo nzamba loba ekoko kisamate, je ne quitterai pas cette terre des hommes. Ndenge Simeon lobaki, je ne mourrai pas, mais je vivrai et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Kola pambola yo. Merci. Merci pour le témoignage. Mon aîné oyo katina prophète Jonathan nanzela na visitation oyo ye azwaki et Yesu a se manifesté parce que acte ye apozaki geste ye asalaki yango pona lokumu na nzambe yango na même makomi na nzambe ezoloba na Colossiens bi tout ce que vous faites faites-le pour la gloire du Seigneur. Tant ça il comme on la gloire na nzambe nde ako récompenser et voilà nzambe asungaki asalipe prophète atelema donc na bisika ye azalaki. Mais bien aimé, Satana, le diable est rusé et sengeli ba sali na nzambe ko sosola parce que Satana azali jaloux. Satana azali moto oyo amemaka haine, amemaka division, alingite ke mosala na nzambe ekende liboso. Yango akoki pe ko utiliser même les serviteurs de Dieu. Et ceux qui au sosolité mpe haine kotikati na yo mpe osaleli makambo oyo ezali wuta na yo te wuta na Satana. Et ezali malamu te mon frère. Et bien aimé nyonso bazolanda biso ezali malamu te mpona kosala moninga mabe parce que donc ye azako mema message na nkolo to yebi sort ya Judas Iscariote donc sort na ezalaki malamu te mais bien aimé donc to yebaka que tozali basali na nzambe tozana mosala kaka moko tozosala zali ko palanganisa sango malamu et moto oyo atindi biso azalinde Yesu Masiya ndi atindi biso. Alors tango na gauche asala musala na nzambe, na droite papa ekiosa musala na nzambe, na gauche tombe na droite papa Jonathan sa musala na nzambe, na diboso ngai pasteur Rigmans na osambe musala na nzambe. Donc mabe moko ezali te ifo sali esengeli to sala musala na nzambe
to continuer to se soutenir mais ba division eza nango na litomba moko te. Alors bana nzambe to sala musala kaka moko to longola makanisi ya mabe mais to ibake musala to sala ezali ya nzambe ye oyo ya bengi biso ye moko nde ayebi mpe kofuta biso ye moko mpe ayebi kobatela biso. Et pour clore na kosenga na prophète Jonathan mpe na bande ko bazolanda to yeba ete wana tozosala la Bible dit quelque part ba oyo bazosala musala na nzambe pieusement ils seront persécutés mais nous sommes plus que vainqueurs. Bongo nabi ke nzambe akotika bisote mpe ba bien aimé bisika yo zali yeba ki ataba combat ezali nzambe akotika yote sala ka nzambe wana confiance. Merci. Aleka na kopambola yo mingi. Na yo ki maloba na yo, et j'ai senti déjà une première question na maloba na yo par rapport à baouin, parce que quand vous dites bas, c'est déjà le pluriel. Oui. Et si je vous ai bien compris, je réalise que mutuna na yo linga kezala na sens que bato mingi ba komi koleka pe koloba ete nga inde wande Dieu, nga inde wande Dieu. Peli pena bandaka kana wana. Omoni papa na sepeli na tikala na shema na nzambe ndenge na lobaka pe na koloba kaka o nkolo ayebisi ngai na loba ya liboso nini ngai na ngina loba esengeli tolukaka ko sala mwa différence bokeseni o ekoki kosunga biso tolongola confusion na mitu na biso. D'abord omoni les réseaux sociaux ezali ba chaîne locale te. Quand je dis les chaînes locales, ezala ba chaîne à radio, il y a télévision, otoza nango na mboka. Il y a une grande différence entre les réseaux sociaux, il y a une grande différence, je disais, entre les réseaux sociaux na ba chaîne nabiso locale ya mboka. C'est quoi cette différence? Au moni papa, ba réseaux sociaux ezali suivi dans le monde entier. Le monde entier. Mais pendant qu'il y a certaines chaînes, tant mieux que vous avez suivi dans le monde entier, même si c'est ça limité. Et l'andam peut-être kaka awawa namboka. D'où, qu'est-ce que j'aimerais dire par là? Au moni tango tozo le kanaba media koloba makambo mosusu et sengeli to sala keba. To sala vraiment keba pourquoi? Yango na beta kasete papa to le kanako bonde le pa ina nzambe apesa biso molimo ya discernement pe apesa biso sagesse. Pour ceux qui tokotambola na sagesse te, tokotambola na discernement te, oko risque oya koloba na kombo na yo, soit disant que Dieu qui a dit, or que Dieu n'est pas là. Nzamba zana maloba wana te, mais olobi na ba sentiment na yo, olobi na mayele ya bomoto na yo. Et demain après demain, totali likambo wana eloko moko te. Et yebisanga réputation na nyekobeb, ya yo moko. Au moins quand vous avez dit, soit disant que ngai Nazali parmi bateau ba confirma que je ne sais pas qu'on venait de le dire, loin de Dieu, mais ngai ekoka musanga inano un peu, ekoka musanga parce que uta to banda na yo na mois ya décembre kino lelo, ngai na tikali ko se prononcer sur un nom que moto songolo, moto pakala. Yango moni papa na lobaka mingi na sepelaka vraiment na ba citation ba kombo ya batote. Que tel, moi je ne m'intéresse pas de ça parce que je n'aime pas de bras de fer avec les gens. Mais problème, il y a loin de Dieu. Ce n'est pas un problème des hommes. Pourquoi les gens doivent être agités? C'est tout le monde qui veut devenir loin de Dieu. Mais Nzambe azana moponaminaye. Oh, ya pona déjà. Tomata to kita. Cette personne azali. Pe ezali biso batonde to kobimisa moto wana te. Mais Nzambe nde akobimisa ye. Pe je sais que nous marchons vers l'accomplissement de ces messages. Mais si tout le monde doit devenir, papa, comme un match à football, j'aime bien donner cet exemple maintenant à football. Au moment où match Zobetama, comment vous appelez là où les supporters bavant des tribunes, merci. Merci beaucoup. Au moment où les supporters, papa, bazalaka, n'a pas sifflé belé. Au comment on a monsieur Zobeta sifflé n'a pas lèvre n'a pas comme si c'était un sifflet normal, mais or que ça voix ils ont mais arbitre ou azaka kana kati ya terrain, c'est lui qui détient le vrai sifflet. Ata ba sifflet ko kiko beta ma gauche à droite kuna na ba supporter, mais sifflet oyo bato bako considérer et ça dit oyo arbitre azana kati na terrain ko le kana ko siffler. Mais pourquoi les gens doivent s'agiter? Oya les canaux médias, c'est moi le loin de Dieu. Oya les canaux médias, mais papa, le loin de Dieu a collé à s'autoproclamer que yé mo konde loin de Dieu. Non.
ngai na pesa onda kisa ya mosakoli Samuel quand il est allé oindre Moponami, est-ce que Moponami on a yé mokonda le kaki koloba ete je suis le roi d'Israël ngai ne nzamba poni ngai même yé kota avandaki atako kokaki koyeba message mazalaki na kimia ezali kamona nzambe ezali kamona nzambe totika nanu ba agitation et quelque part pour na clôturer motuna wana quand vous dites que je ne sais pas, vous ne m'avez même pas donné les noms, que non, à lobby, que le prophète Jonathan lui aurait confirmé comme loin de Dieu. Mais papa, Jonathan c'est un prénom, non? Oui, Jonathan c'est un prénom. Vous pouvez venir dire Jonathan à Boyi Nangaï parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'appellent des Jonathan. Allo Bakombo Nangaï, exact, mon nom, mon poste nom et comment on dit, mon prénom de famille. Je dis bien mon nom de famille, mon poste nom et mon prénom. Wana Kondima, effectivement c'est moi. Parce que vous pouvez parler du prophète Jonathan. Peut-être on a un prophète Jonathan, Nagoma. Peut-être on a un prophète Jonathan encore, à Sankourou, et à gauche et à droite, ou en Israël, en Espagne. Ils sont nombreux. Problème, il y a loin de Dieu que les gens bâtissent à cause de l'agité. Papa, ce n'est pas un problème humain. Parce que tant qu'on colle à cela, événement, et les gens pensent qu'être loin de Dieu, papa, c'est un mystère. Mais moi, je vous dis, c'est vrai loin de Dieu. Moi, je sais qu'il est là. Peuple là, si Azali, avant d'en kimia na humilité nyoso, na souffrance na nyoso, na simplicité nyoso. Il y a José la campagne motuna wana ngana kosenga na bato na mokuse ba se référer na ba émission antérieure. Ba émission où il qui j'avais déjà tout dit na kokil susko zongela eloko wana te. Il y a solo eloko ya mi balé parmi ba mituna oyo bandeko batuni parce qu'il y en avait 3. Nako revenir sur Bamituna on a terminé la pesa malamoko biano et je pense que le révérend est là à compléter sagesse on nzamba chekatinaye. Omoni papa makambo na nzambe na bandeli listo sala kayango na kibomoto te. Makambo na nzambe to me makayango ngana yepo na Bamituna on a tena yepo na message précis o nkola ibisingana ya koloba. Mais nazo ya no la quand même na mituna on a pour que le frère le sœur ne se sentent pas blessés. Omoni papa il y a une question qui m'a été posée pendant la convalescence, malgré qu'il y aurait encore un prophète, je ne sais pas, un serviteur, un pasteur. Il y a le cas qui n'a pas été qui c'est lui qui est actuellement président Aya Verrier, qui aurait un message Aya Kolukaye. L'autre dit, parce que les gens sont agités, qu'il y a un pasteur, un prophète, après 4, je ne sais pas, 3 jours, on m'a posé cette question hier, Naloba qui n'est bandelien, Tosenganzambe beaucoup plus la sagesse. Soki tokei na mokanda ya Samuel, je crois 17. Vous savez que tango mosakoli o nzamba révéla qui est l'isumu o David asalaki na mwasi ya mombulumbulu na ye. Vous savez ce que la Bible dit? Mosakoli akendaki komona David en cachette, en privé. Je le répète encore, en cachette, donc en privé. Vous voyez la sagesse? Akendaki komona en privé. Mais moi je me demande papa, est-ce que mabe ya moto? Problème ya moto. Et média nde sika ya koleka kakobanda ko proclamer yango à haute voix. Vraiment, est-ce que média, ce qui nzambe réellement apprécie cette vision, mais il donne la provision. Appelle une méthodologie, il y a la pona comme ça message voilà. Parce que à vrai dire, ezala yeto yetende nzamba pona, mais qui est actuellement président? C'est ce monsieur-là. C'est celui-là. Bon, par quelle audace yo koleka kolobake non, ce qui akoya kolukanga, mais papa, ayons quand même le respect, non? Ayons quand même le respect envers les gens parce que Aza quand même présentement c'est celui-là. Nako pesa pe message moko pona yango toujours dans les messages que le Seigneur m'a dit. Mais tous à la quand même conduit par la sagesse. Tous à la conduit na yele na biso kibomoto te. Et quand l'autre matuninga mutuna le 30 juin, je ne sais pas si mo lili kokota na mokili, hein, parce que les gens sont agités et ils m'ont vraiment beaucoup posé des questions. To bonde la mingi pour na bande konyo swana au lieu to lukaka toujours ko sakola les malheurs pour na bateau. Parce que papa, Dieu aime le pécheur. Mais Dieu n'aime pas les péchés. Mais ce qui nous embattali ici au Koufa, il y a moto songolo pakala. Moi je pense que na place tous les kakanaba médias, tout bandaka en plein air à la vue il y a monde entier koloba makambo. Tout kende koluka mutuana parce que ngai soki lelo le Seigneur m'envoie vers l'actuel président. Papa, moi je ne vais pas marcher le monde à koyate na te média comme ce que Dieu m'a envoyé vers lui. Ce qui peut-être ba média na bino un jour ko la kisamo que le prophète Jonathan était allé vers lui. Tant mieux. Mais na ko lukana kutana na ye. Est-ce qu'avec Mouzé et le quoi ne sale makate? Et sale makate quand le Seigneur dit allez bolo banaye que yetendenga na pona mboka o et ko kisama makate malgré qu'on a été foulé na kasenga nzambe mingi sagesse et discernement.
parce que okoki réellement kozala na message na nzambe mais soki oza ko canaliser yango na ba sentiment na yo mayele na yo ya kibomoto papa okobebisa na vision na yo okobebisa na réputation na yo et les gens n'auront plus confiance en toi donc na mukuse to bondela nzambe asunga biso po ete réputation na biso eleka na kobeba te mais na kolobelo komoko to sala keba na tango toza nango papa le Seigneur m'a même dit na message au na eli lelo tout ça là parce que les agents du diable se multiplier makasi même na ba réseaux sociaux na bino o tozali koleka na ba se multiplier makasi tout ça là je pense qu'il n'a qu'à continuer tant qu'on a qu'à amorcer message qu'on a pambola yo. HP Media, la chaîne qui vous édifie.